Voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Bolokoko officiel, chers amis. Abakoko et Gaulois, je vous aime tellement, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo, likez, commentez, hein, Dorcas Bolokoko Gauloise Abakuka vie. Voilà, nalingi bino mingi nzamba lola pambo elanga bino apesa bino nyonso makasi bayanga yu boza ebele bozo like bozo commenter do kenda wapi yo en tout cas na kende sika morote na zanya sa bino bo mesana so na bina kocha vidéo chaque jour na mamno sala non kokate hein non kokate zonga temps makasi. Vraiment dans le donc je suis obligée. Il y a encore une vidéo lélo après 4 jours, 5 jours. N'a ici encore vidéo. Vraiment bolimbi ici. Bon s'habituer hein. Je suis là. Zambazo bate la biso nyoso. Tozan abino tozo continuer. Kosa la si la bisa lu promotion. Kolobelaye. Parce que grâce na ye. Toza peut-être ba oyo toza lelo ba ba biso ozo 50 francs du franc pour na moi sur yo to lo ba kanzamba pambola ye merci mingi na batutu boza branché na minute oyo et partout dans le monde boleki ebele bozo tala bozo leki bozo commenter en tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. En tout cas, nouveau film bientôt et Zokota na SB loyauté. Wouh! Hein. Loyauté, en tout cas, tu as la justice de Dieu, tu es la loyauté, nouveau film. Abakou Gazo Zelamaboka Kofungwa, ma total la film. Je vous dis franchement que justice de Dieu, total yango bien, mais bien té. Ponga la lingatna pe sa Abakou 10 sur 10, non. Parce que bino so ba isi bino ke bozui 10 boko ma teti. Ce qu'on faut na ba ke total yango mais total yango bien té. Donc sur 10, toi on a 5 sur 5. Plutôt 5 sur 10. Donc, tout ça encore un fort, tout comme on a 10 ou 8. Total, bah, film, loyauté, c'est le meilleur film de l'année 2024. Oh, et ça, quand il y a un moupepe, na opi, boebi que, bah, film, tout y a si là, et ya kana ma retomber. Et ya kana ma kamuna, o vanango. En tout cas, cher ami Abakouk, to partager film, wana loyauté totale, to consommer. Tout ça, wana toujours dispo, pour na rotala, l'impératrice, la maman de tous les Abakouk du monde. Si la chou, si la. Tela nga ba j'aime, na bino ba j'aime comme inata 5, sa boni bino, bona kanda nga. Boni. Na ebi ke non manqué, bino besoin manquer ngai. Mais vous supportez, hein? Je vous aime tellement. Nalinga bino tronzamba lola pambole langa bino vous avez belé partout dans le monde. Au boza hotel Dorcas Bolokoko, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Moi je suis là pour vous. Voilà, Nathalie Ngili, maman Nathalie depuis Belgique. Bisous à toi maman Nathalie. Wana yomo ebiko, bisous à toi. Voilà, bande konyo se boza branché en tout cas. Na lobela na film na biso avant na simba na nous sale fille bon ça va boser là na kata film na biso to moni sœur Eunice Manianga azali deuxième chanteuse a tourné na kata film parce que tozara na Adolphe Dominguez o ya tourna ki na film na biso na déjà une fois na kata SB lelo to moni Eunice Manianga encore et na kata SB en tout cas to yambaye hein to la kisaye bolingo to la kisaye ke to lingi to sepeli na ye ba te ba botu na ba question donc qu'est-ce que tu fais que ba tu ba tournerait pas si la ebele. Surtout mingi peut-être si la za muto azora ba chantre poto mona ba tubebe pe balanda si la to ko sarate e biso to vi Adolphe Dominguez to moni kuna ba vi intel libo to mona bango ya on ezara bango tibo robengisa wera na lobaka na bango ango et lelo to moni sœur Eunice Manianga na kati ya SB officiel to roye ba rôle na ye azo jouer nini. On va découvrir ça avec vous ensemble. Et tous à la kimia, tous à la poser parce que tu as vu que si la bisalou après ça rabiso toujours les meilleurs naïe. En tout cas côté on a tout le monde parce que ça là est fort. Il y a aussi pas ça biso ba fan naïe.
Asla vraiment fort wana ya osepesa biso ba fan na ye toyebi yango très bien lelo tozwi Serenis Manyanga lobi na bité tozwa nani oh batu baza ebele tokozwa tozalaka poser Dieu est là, Dieu avec nous le kwa nzamba za biso longo tokosala makambo batu basala na cinéma congolaise tokosala makambo batu basala na théâtre na biso si la rosala makambo oyo mokili s'attendra ki nango te to pese juste confiance to mona OSB akosala. Naïli bandero nangai Davina. Na rappelé Baba Cook. Il y a une vidéo na sala Kala. Je crois que dans le canal vidéo na zone c'est bien on a ça c'est pour Davina. Naïbi sara Davina ozara na nyongo ya sila à vie. Peut-être oye baraté mais oye biango. Oza penza consciente que ozara na nyongo ya sila à vie. Mais moi ça m'étonne ya na mona Davina au télémara. Oh le bamabe pona sila. O vendre estika batu bazo tonga sila. Davina yo vendre ozo ya pozo loba. Estika batu babe da islam mabe ya sila. Davina yo ye pozo loba. Oh Davina. Miyoka mama ko miyoka soni. Et c'est la bino plaisir e boya propos ngana lo babino provoquera ba sila te. En vrai dire, bo provoquera ni ba coup, ba fani ya sila. Pour si la tire à bino, quand si la benjir na bino et comment le rôle la vitamine est pas naïe, y'a moi peut-être santé. Donc yo au finga no si la te, au venu ko provoquer Baba Cook. Le rôle le lito matiso miniature, to tia au peka, to matiso miniature Davina à poids, sale fille. Moi si elle dégagera toujours odeur y'a ma belle solo qui m'pouka Davina à poids. Moi si elle d'Acosta yo mutobomi libala d'Acosta, je le dis et puis je le confirme. Yo Davina apwa. Ozara na nyongo ya sila a vie. Davina okufila mama to mona belle vite hein. Belle vite yo beta tolo lelo Davina yo okufila mama to mona belle vite hein. Azara wa pa l'époque. Davina n'a posé une question. Lukano ba matanga ni ba matanga ya mama na yo na rappele po yo fuba rappele loko choqué yo ze loko choqué za mama na yo Davina zongona ba image que no vérifier biso image ya matanga ya yo ya mama na yo belvia ya contribuer oh si la salle matanga mama na yo be de Davina ozana nyongwa sila bino boza babo o moni vandi bo yo moko bi koza esclave sila à vie. Bandeko bozolanda ngai ba Davina oso omoni ba yo finga sila bo comprendre parce que aza esclave ya sila à vie. Pour sila akundela Davina mama o Davina ninga zana tia ko kufara okosela ngata mambo moya théâtre été. On se le dit, il y a des vidéos tina chaîne à sila to que nota to mona. Davina okufeli mama artiste et tout ba abandonné yo. S'il était la seule actrice, oya sangisa ba artiste comédien, abenga ba mari ba nani, asangisa ba ngwa ba mbongo na pas soutenir yo Davina aux esclaves ya sila. Yango fo ya olobela ka sila. Yo no zabino boza boya ko lobela belle vite, boza ba esclave ya sila. Surtout Davina conscience nebi ko esclave ya sila vie. Yo zongi sila sila ka poyo finga sila bien pour que tu te sens libre. Yaro finga sila. Zongi sila sila. Oyo sila salela yo na matanga mama na yo. Zongi sila e. Pour devenir matanga sila contribuer $20. Soit disant au bala soki pe mundele. Tela fui à vivre en mobile bakata mo soutouté. Bolimbi sanga Baba Cook. Te to rappelera bango. O vivre na mobile bakata mo soutouté obete batu isula libala Davina. O bete batu isula rolata Davina yo Davina yo. Tano na tina photo asila na tina yo tale l'écart. Bino banga makambute. Banga makambute je vous dis. Davina yo tele malelo Davina yo lobela sila. Oh quel courage. Oh bodo courage en wapi. Et où tarabino wapi pe yara ndenge nini question bon répondre.
Tchelanga ba j'aime Abakouk s'il vous plaît. Botika rabiso moi tozong sera batum sous na nzela to rappelera bango bisika ba uta. Pour comment oaza lelo Davina. Davina ou te pas vie du tozanga minu na munoko. Soit disons bayara mundele bayara mundir bu sebe mundir bu mibali bazanga mosutu bakata ba mosutu te. Oh yo balara Davina soit disons minu na munoko ezati mo ba incapable ya rosel yo minu. Mbanga sila Davina le ozo seka batu ba mona minu. Eh Davina banga sila ko. Banga sila. Quelle selfie le quoi Davina ato lato bimaka salité. Ato suko le quoi munta suko lité Davina selfie bon lata yo. Bon je pena sila batie ma FBA yo bazu Davina ba telemisi ah boniko. Bon finga sila na so du tondeni. Tu bon fin là parce que moi c'est pelissa qui zengi ya belle vie. Yon bon fin là. Pour moi je me demande bon c'est bon fin là pourquoi? Bon fin là pour moi c'est pelissa belle vie. To bon fin là pour moi c'est pelissa mokili mon abino ke boyo fin là. Mais batu ba ta bino ba mon abino ba zoba. Ndenge nini bino mu batu mora bo s'acharna na mutu moro kaka. Bino tout cela contre Sila. Taba Davina oyo fi a salité au salfi oyo. Banda ya théâtre perike ya malonga te. Bando ya théâtre o tcheka perike ya malonga te. Chaussure malonga makoleza la raté. Salfi Davina elamba ya malongo la takate. O vivre na mobali bakata mosutu te. O biso ba congolais to boya na vie. Ah, Davina a dit bon, mais Boubanga Sila. Boubanga Sila, ko bon respecter. Attends, mon qui est dans nous, respect des ala. Davina donc c'est Sila moi kundela maman. Na ubatu penait en tout cas, il y a des images to zone total. Davina zongi c'est la Sila mbongo na yé. Pour yo finga Sila za libre, biso baba ku to tika yo. Zongi c'est la Sila mbongo na o ya kundela maman na yo. Ba comédie ba tika rayot. Le lion est tout la belle vie. Belle vie t'a abandonné Davina. Belle vie tika yo Davina. Le lion est tout la belle vie. Oh. Ah ça dit zanga na lataka yo lataka. Yo bi mambaro lata. Yo la bi fait la manine ya Valère oyo Davina lata depo banda théâtre. Ata ya griffe. Ata Zara eza wenze Davina. Yo la bi ata Zara oyo lata. Ata nouvelle collection mo rebimi fika boya 2023 2024 yela biso. Bo finga asila na Sony. O peza ba yema botala ye na Sony e. Sila bisalu na Sony e. Botale bien. Esclave de la sape Sila bisalu. Bo finge pour boyo sepelisa batu. Bo finge pour boyo dénigrer pour boyo sepelisa batu. Davina, même il y a des artistes comédiens qui te regardent bon c'est kayo. Bah mon aux ingrates. Même il est belle vie, on a un bateau bon tour à belle vie. Bon peut ça en est belle vie leçon à vie. Le de belle vie sur balou qui ici le film de plutôt à Yonani Davina oyo. Zoba oya moi so selfie Davina. Sur balou qui le si le film no si la belle vie que le bi pour fingaï. Pour si le coup de kundeli o mama. Oh de courage en finga si la bon belle vie coup de kundeli ta mama te. Na $50, $100, ils ont panique et peso vertige. Soit disant na mobali na mbongo. Soit disant. Ba fibo souffraka. Boane lo côté. Oyo finga sila keba Keba Davina. Mutu bat ba otindo ba koso. Po biso to yana makambu yo ko yana makambu te Davina. Po to yelo peza vidone si la bimisa mbon po yo kunda mama na o. To yelo mo kitoko. Et puis on peut te devoir soit disait que yom to obi o lata ko ana mbo obi de nana mbo loko za mbongo yom to lata. Zong se si la bisa mbongo ya kundela mama na yo na ngam na lobil kambuana. Baba ku to na beto liango zong se si la soit disant na mbongo. Défi to peso ya ngwana. Zongi sele si ya mbongo ya kundela o mama. Zongi sele yango. Après be mata
matanga ne sila yaka kotala yo na enveloppe ya kaki zongisi asila mbongo wana so po matanga pour survivre soit disant yo mutoza mwasa mutambongo zongisa omoso zongisi ata ofinga sila bakuka oyate mais lokolo ze esclave asila wana nyongo na biso lia mbongo na biso mama abino akundama grâce na biso devina opesa mbongo oza esclave ya sila wani yaka rappele yo tela nga bajema bakuku nangi na clôturer na lo basu mingi te to malo ba mukie to tikeli ba yuma di batali fila batali devina ekareza parce que beaucoup mon abino ba impoli bo respectera sous ba enete to zo mona na Nigeria kuna soko ke na Nigeria zo mona niveau ba barter na batrice o ba lelo niveau bazo ko adorer ba enye na bango bakuti na théâtre oh bakuti na cinéma mais bino bozo na reste pas si la te OK pas de problème loko bon na reste pas si la te to bono kitcha bino tina se Davina oh ba fingi na théâtre que le son solo na bossa na ngoku tuté Davina muta fingi ka son solo mamilo Davina ka son solo et Davina so venir so prendre makolo solo masuba Davina yo te devino so masubo yo mami lo kuto bele so masuba bo vendo ba otonga so masuba pe Davina oyo le beasila kiba ya kiba ba kene na onika no collection Davina va d'abord konika collection na yo eti ko limba so masuba moi ça bimana mobali bakata mosutu te